Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko bamolingo na koyebisa bino ete ba Congolais nyonso ezala o bazali na kati ya RDC, ezala ba o bazali na Europe, ezala ba o bazali na États-Unis, ezala ba o bazali wapi. Biso tozali koyebisa bino boyeba yango ete Richard Lumumba azali moto oyo azali moleki nzela te na kati ya famille Lumumba. Richard Lumumba azali moto oyo te ou bien tango mosusu ndenge balobaka ete madiembila, donc moto oyo alingi kodiembela na kombo ya famille moko boye po alukela lupemba. Mais Richard Lumumba azali penza moto oyo awuti na kati ya famille Lumumba ya héros national pe azali na makila ya héros national na nzoto na ye. Mais ezali mawa mingi ndenge tozali koloba kaka ete biso na biso nde ba Congolais tolingaka kosala na mabe. Parce que oyo azali kolinga koboma lelo ndeko Richard Lumumba ezali Rwandais te. Jamais un Rwandais moto akomeli biso pona koloba ete tala moto wana boyeboye. Mendeko ebongo babiloko ngo heureusement kutu biso tozali ba Congolais toyoki yango pe to consulter monsieur Richard Lumumba pe tozwi ba vérité ba version est vrai. Ebongo soki ezalaki ke tango mosusu ba étranger moko boyo bien ba belge bien ba nini o ndenge ba mindele bazalaka ete tango bazwi information boye mbala moko batie yango na ba journaux. Mais tango baboya koyeba ke ezalaki une fausse information nde omoni bakomi kosenga ba excuse. Mais retard ese tamboli na ba journaux. Mais ndenge ezali wana ba peuple congolais faut boyeba yango ete Richard Lumumba azali penza na makila ya héros national na kati na nzoto na ye. Bandeko motika kolinga kobotola baninga ba identité na bango na kati na ba famille na bango ezali malamu te. Ndenge moko kaka tomonaki ete bolingaki bolelisa Véron Mwalumba mokolo mosusu na nzela kaka ya internet na Facebook oyo akomi kolela komi koloba bo nga penza lelo bakomi kobotola nga papa na ngai boyeboye bolingi bolelisa ye tobandaki kutu komituna tolobi ete oyo lokola bakomi kowanga na koloba ete papa wana azalaki papa na ye te sikoyo boye bakoloba nini Véron Mwalumba azali Ugandais ou bien Soudanais ou bien Rwandais ou bien Burundais tobandaki kozela. Mais heureusement pe Véron Mwalumba azalaki miso makasi atelemelaki likambo yango ti baye komona ete non ezalaki na yango kaka makambo ya lokuta. Kaka ndenge basali Richard Lumumba ndenge pe basalaki Véron Mwalumba epa na biso bakomeli biso ba makambo pona koloba n'importe quoi na kombo ya Véron Mwalumba pona koloba ete sikoyo ezali lisusu liti te ya kosala contre ba Rwandais ekomi nde liti oyo bazali kosala ya ba Congolais na ba Congolais yango na tozali koloba bandeko basigne oyo bozali komona boyebaka yango ke lelo soki balobi bon Joseph Kabila tika Congo alongwa bokonzi na Congo bazwa biso ba diaspora bakitisa kaka biso mbala moko na Congo bandeko esika guerre ekobanda yango wana ntango mosusu bozali kokanisa ete Joseph Kabila ndenge azali wana baguerre na Congo tozali kofungola kaka monoko mpe kopelisa monoko. Mais soki balobi lelo biso ba diaspora congolaise bazwa biso batia biso na kati ya Congo kuna balobi bon Joseph Kabila azali te bokamba Congo nde bokomona penza esika vraie guerre ekobanda po ete bamosusu bakoya ntango tozalaki na poto kuna biso tosalaki bo baope baya biso tosalaki bo bao balingi baza ate biso tolingi bo donc ekozala mobulu yango na balito nyonso bozali kosala ezali na yango pamba. Il faut bomonaka mosika bato basi bamoni mosika nde bazoyeba ete politike oyo bato bazali kosala eloko bazali koluka bayebi yango te yango na moni bazali kotourne kaka tout de tout 8 millions de morts 6 millions de morts donc bamakambo kaka ebele oyo bazali koinvente depuis pe babanda kosala lit totikala komona teke oyo bazali kobenga oyo bacombattant kuna na Londres bacombattant ya Londres totikala meme komona leader na bango te
tomonaka kaka basanganaka kaka ngulungulu na France mpe bacombatant ya France leader na bango ayebani te na Belgique ndenge moko États-Unis ndenge moko donc baza te na moto moko te oyo akoki kozala neti korepresente tous les combattants soko oyebisi bango lobi bon leader na bino ngwanda ba ngwanda wapi ngwanda toyebi ye te boye soko okei mpe na France bino nde bozali bato ya ngwanda biso toyebi ngwanda te alongwa kuna donc alors sikoyo balider na bino mpenza ezali banani ntango tozali komona batunisien basalaki lite na bango bazalaki na lider na bango kaka se moko ndenge moko mpe tozomona na Côte d'Ivoire mpe na bamboka mosusu mais oyo lite nini bozali kosala lider ayebanaka te yango na omoni mpo na koyebisa bino bandeko il faut boyeba yango bomoni ntango na biso bakongolais lider azali te bomoni ntango Armand Tungulu akei kokufa kuna na Congo ekomaki kaka ke likambo oyo bakombata ya boye balobi mais lelo bomoni pourquoi mwasi ya Armand Tungulu azali kosouffrir mpe moto ya kosunga ye azali te mpo na nini mpo soki bakombata bazalaki na lider moko lider wana nde moto alingaki abanda kosangisa bango mpona koloba me likambo ya mama oyo tala mobali na ye topesaki ye titre ya kiero ale akobenga bakombatant oyo bazali na France banini mpo bayebi eke wana azali lider abengi na France abengi na Angleterre abengi na bon toya tokutana tosolola toyeba ndenge nini tokosala mpo tosisa likambo ya mama oyo me lokola bazali na bango na lider te bazaka kobunda ngulungulu nani yango akosangisa moninga yango na boza komona makambo nyonso to ezali kaka désordre na désordre alors boyebisa biso nde bato ya boye tolanda bino yango na toyebisaki ndeko Richard Lumumba tika kokota na kati ya bapotopoto yo ozali moto moko koki kosala eloko moko okomi mpe lider na bato na yo ebele na nsima ntango mosusu okomona mpe bakombata wana bakoya korejoindre parti politique na yo ozali leader il faut kotalaka vision ya ndenge héros national atambolaka badistraire yo te Richard Lumumba badistraire yo te oza na chance ebele avenir ezali mingi na kati na maboko na yo mais kozwa trésor ote oyo héros national atika na kati na famille ozwa yango obwaka yango na balabala po ete bato mosusu baya kolongota yango bato mosusu bamonelaki mpasi te mema politiki na yo na ndenge na yo moko okokamwa okondima te okomona ete makambo tozali koyebisa yo lelo avenir ekopesa biso raison bato wana ntango mosusu basi bamoni étoile na yo yango na bakomi kolukela yo baproblème mpona kolinga ete kobebisa nzela na yo zala mayele mais oyo ezali kaka tosali émission oyo mpona koyebisa na bakongolais bayeba ete monsieur Richard Lumumba azali kozwa baattaque kaka na bato oyo atravayaka na bango avant ke lelo bakomi koloba ete ye azali koporte kombo ya Lumumba na ndenge ya influence mpe bazali koloba ete kombo na ye ezali ete lui Richard Onema Debout balobi ete kombo ya Lumumba wana alati yango kaka kolata mais bandeko soko otali Richard Lumumba okoki koloba ete soko osali attention tokoki koloba ete héros national alamuki mpe azongi na bomoi bandeko bamolingo tokoyebisa na bino ete bosala keba po ete poto oyo bakomi kokosela bato ba makambo na ndenge moko ya kosakana te oyo nyonso tu akozala na besoin ayeba information na oyo etali ndeko Richard Lumumba ndeko koluka te oyoka bamasolo oyo na ndenge ya pembeni soko ozali na besoin oyo ba information ya solo komela ndeko Richard Lumumba na Facebook na ye okomona profil na ye ezali kuna tuna ye makambo nyonso tu oyo ozali kokomprendre te ye akorépondre yo mpe akoyebisa yo nini oyo ezali vérité na oyo etali bomoto na ye na bazi ete ndeko Richard Lumumba eloko toyebisi yo vanda mpe kanisa meka nanu kotala lolenge nini yo okoki kotambusa bamakambo na oyo etali politike olingi kosala
parce que bazali ko distraire yo complètement mais na koyebisa ko papa Botamba lobaki yo zali moto moko oyo ete nzambe apesi yo chance yo nde moto koki kozala grand opposant ya Joseph Kabila oyo akoki kolengisa mpenza Joseph Kabila na ndenge ya fitir po jusqu'à présent papa Botamba azali koloba yango Joseph Kabila aza mpenza na opposant ya makasi te bato nyonso to tozali komona bazala na bango bato bazali koambrouye bapeuple congolais mais ndeko Richard Lumumba sala politique na yo na ndenge ya malamu tango mosusu nzambe akosunga yo pe yo zali moto soko tambulisi mpenza makambo na ndenge ya bien mipiku ya bakongolais na avenir bakoya nsima na yo po ete trésor oyo héros national atika moto moko nano aexploite yango te alors yo nde ozali moto ya liboso meka nanu koexploite yango na ndenge ya bien ntango mosusu okozala moto ya liboso oyo abimi na kati ya famille ya héros national oyo asali likambo mpe emonani na miso ya bato bandeko bamolingo bozala kaka bisika bozali na banzi ete nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino na oyo etali basango na biso ya radio Jumel 1000 merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bato ya Jumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.jumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete